Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné Bafa Nyos Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote pato balinga garando naba oyo balinga garando te mbote ba jeune garçon naba jeune fille mbote bana mike naba bébé mbote ba Sainte Honorine Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko nanga en tout cas esengo ya tro bandeko nanga na sepeli ndenge manike azongi en forme pe azongeli biso mais likambo moko alobi ya monene oyo ekamwisinga pe esepelisi ngai Manique de John alobi akoki kokufa pona mwana na ye bato balobaki Manique de John balingi balekisa ye na presse mais Manique de John alobi soki bakolekisa ye mpo mwana na ye amata azwa succès en tout cas akondima akufa pona bongo kaka pona prince te mais pona bana na ye nyonso. Alors Manique de John aza na 40 ans ou bien 40 quelques nana komi na 50 ans elingi koloba bino sikoyo basi oyo bozalaka na diaspora bino bokoko sala nini mpo na bana na bino nalobi te bokufa mpo na bana na bino mais sacrifice nini basi bokoko sala mpo na bana na bino nazolobela basi oyo baleka 40 ans ndenge Manique de John aleki 40 ans obanda na 40 ans parce que basi ebele oyo bakomi na 40 ans na crise ya quarantaine bakoma kosala makambo mingi mpo na bango orien bakanisa basakrifie mpo na bana na bango bango bakoma kointerese mingi mpo na bango mais Manique de John ye akokopesa bomoi na ye ndenge kolo Yesu Masiya apesa mpo na biso mais Manique de John alinga pesa yango mpo na bana na ye soki esengeli bongo mais bino sikoyo bopesa kutu bomoi na bino te mais bino eloko nini bokopesa mpo na bana na bino parce que basi oyo bakoma na 40 ans ntango mwana akomi na mbula azokoma adolescent ou bien akomi majeur akomi na 18 ans ou bien akomi na 16 ans ou bien 17 ans ou bien 14 ans bamama bakanisi bana wana si bakoli sikoyo bango surtout soki aza femme seule to aza marié to femme seule na papa mais tolobela bamama surtout soki aza femme seule alingi mingi komipesa mpo na ye okomona mama akomipesa mpo na ye sacrifice mingi mpo na ye moko mpo na atonga vie mosusu asika mais yo oleki 40 ans olingi otonga vie mosusu okanisi ya vie yango eza facile ozoluka libala ndenge moko na mwana no ya mwasi ya 18 ans mwana no ya mwasi aza na 20 ans azolinga luka libala s'intégrer azoluka s'avancer na vie azoluka abanda vie ayoka bilengi mais yo mama bozolite na mwana no ya mwasi pona koluka vie yo zoluka bonheur na yo ozoloba mutu na mutu asa na vie na ye tikanga na salela vie nanga mais Manique de John alobi ye akosakrifie oyo ye vie bomoi pona bana na ye mais bino eloko nini bokopesa na bana na bino surtout bamama oyo baseforsaka kaka na bolingo soleki 40 ans ozoluka kaka bolingo etanke so vivre bolingo ozala na mobali na ndako avant mobali ozala na mobali ntango mosusu mpe ozala na mobali ozala na bamakangu oyoka bilengi ya nzoto na ndenge na ndenge oyoka bilengi ya mokili na ndenge obeta banzango ya ndenge na ndenge
biloko tu oyoka yango sikoyo. Pourquoi kozala na course na mwana no ya mwasi? Pourquoi ata baje oyo bosalaka ke ozwi makangu okomine na ndako te babengi na telefone olobi te moto abengi aza moto aboye ntango ozokosa bana no bayebi ozomikosa na yo moko surtout ntango oza na mwana no ya mwasi ozobakise kanda ntango mpe susu opetisaka ye olobi ne nalingaka te un jour osala bozoba neti ngai nasala bopesaka bango kanda 50 fois yango wana fo bobalola mutu na mutu atala eloko nini oyo esengeli asala sacrifice mpo na bana na ye surtout nazoloba mingi nazobeta seteteme nazobeta beto mpo na bana oyo ya basi. Donc mama oyo aza na mwana ya mwasi kozwaka yango maseki te bana basi bakolaka noki babalaka noki basalaka makambo mingi noki. Donc ntango mwana no azokoma na 15 ans 16 ans zwa ye neti akomi deja na 20 ans na makambo mosusu parce que soki ozomoni kaka mwana moke zala sir makambo olobelaka ye ekoki kobebisa vi na ye meme ekokotia yo mobulu na vi mpe kokobebisa vi ya bandeko na ye. Yango wana fo kokeba na bamama oyo bakokisi ba 40 ans oza na bana ya basi to oza na mwana ya liboso ya mwasi to ya mibale ya basi. En tout cas fo kokeba na oyo ya mibali problème mingi ezalaka te. Mibali le seul problème bazalaka nango mama na bango azala ndumba. Elingi koloba boye soki yo mama oza ndumba moko officiel osalaka nango na vitrine problème eza mpenza mingi te parce que mosala akutalo yango wana na vie mosala bato bayebeli oyo yango wana. Mais soki oza mama moko ozali olalaka na mibali sans contrôle okabelaka mibali sans contrôle batongako partout même bazotongo na anglais même bazotongo na français même bazotongo na kiarabe. Mais faut koyeba yango mwana mobali le seul eloko alingaka te na vie na ye azala na mama ya ndumba. Donc même asekisaka yo même alingi yo ndenge nini mais mwana mobali alingaka te azala na mama ya ndumba ya buzoba alingaka te azala na grande sœur petite sœur ya ndumba ya buzoba alingaka vomie azala na mwasi ya ndumba mais mama na grande sœur to petite sœur ya ndumba balingaka yango ata moke te. Yango wana nasukisi awa bamama bosala sacrifice mpo na bana na bino bomiboma lokola manike te mais bokanisa eloko ezali malamu mpo na kosala mpo na bana na bino botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu lazana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc on va se mettre au lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.